nayebisaki bino graine de chia ekondisaka. Graine de chia ekondisaka te bandeko na nga. Nazwi ba message onga na melaka graine de chia pona konda. Non 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 non. Graine de chia ekondisaka te. Graine de chia edaka mutu po ayoka nzala te. Na sens nini? Graine de chia evimbaka na estomac. Yango balobaka foko tia graine de chia mokie parce que evimbaka na estomac. Tant ozo melango ezo vimba na estomac, ezo sala ke oyoka nzala te olia mokie. Alors tant ozo lia mokie ndi ezo ko aider yo okonda. Mais graine de chia ekondisaka te. Nana yebisaki bino ke ekondisaka. Et puis bo sala attention, graine de chia esalaka mal na motema, mal na estomac. Et puis ça ka estomac. Faut que ça lango na quantité ou eza raisonnable. Bande ko nanga boya coaching. Bolinko ya coaching te bo lukanga botanga na ke nanga sport. Boya coaching na ko aider bino na kolakisa non nyangi boki ko lia blora ba congolais mais ozo konda. Botala ngani na komi bota. Mannequin te o. Oh mannequin te bino bolinko ya coaching te bo vandika wana. Boya coaching. Na ko expliquer bino ndenge nini bokolia ba congolais mais bozo konda. Bobo sanate boki na YouTube nanga maman Fuiteris bo commenter bo liker. Bisous.